Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibomesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoluyasika.com. Bandeko na ngai lelo na ye foto solola likambo oyo etali ba election na kati na mboka na biso. Election bazali kotalisa biso election ekozala le 23 décembre 2018. Alors ba election oyo ekosalama na Congo esengi ete Corneille Nangaa oyo azali président ya CENI asala ba rencontre na ba opposants. Alors pour batala ndenge nini ba election ekosalama. Alors d'abord ce que tu le rencontre kokutana ya ba opposants na Corneille Nangaa ba opposant d'abord to lobela na ba opposant ba talisa ki biso ete babaki ete balingi transition sans Kabila alors transition sans Kabila yango bazolo bela yango lisusu te soki totali aussi ba talisa ki biso démission ya Corneille Nangaa a démissionné na place wana oyo azali na CENI baza ko lobela yango lisusu te bango la baki kokutana na Corneille Nangaa po bongisa ba élection ba ko talisa biso tango Corneille Nangaa la kisaki bango abimisela ki bango machine à voter bango ba talisaki Corneille Nangaa o eza machine moko esalami po être que ba élection baza pe ko lobela ngo lisusu te ba sikoyo balingi bakende na ba élection bande ko ngai balingi bakende ba élection totikali kaka na 7 mois ya pamba selo bango ba élection ekozala donc ce que to lobi était total élection ya Congo ndenge ekolikama d'abord il faut d'abord recensement ya peuple et salama alors recensement wana ekosenga tamulai recensement ya peuple ekosenga tamulai po batalisaki biso pe lisusu ete bako la recensement ya la diaspora donc ba congolais au na libanda ya mboka Angola Afrique mobimba Amérique Asie Europe Australie partout au congolais azali il faut ba la recensement na ye po azwa moyen ya kokende ko voter wana basali yango te enrôlement ya bana ya bano bakokisi 18 ans na pays mobimba donc banda Kabila kotaki dans 2011 ti lelo na 2018 donc to bano bazaki na 11 ans bazokokisa 18 ans bana wana pe faut s'enrôler to moni yango te mais Corneille Nangaa azobetela biso lisolo oyo etali enrôlement na Kasai soki na bosanité azako talisa biso ete na Kasai kuna s'enrôler vraiment eza azobetela biso lisolo moko ya likolo oyo to moni yango lokola distraction po bosanité bande ko na 2011 ba to monaki ba rolaki bana mikie ba mineur o batiaki bango na âge ya mikolo to monaki lisusu baza ko enrôler ba rwandais baza même na carte ya LRTR ya Congo kaka ndenge lekaki na 2006 leki na 2011 yango pe baza ko lisala biso na 2018 donc soki to lobi ete mboka wana eza na démocratie te o bazali ko sala kaka po ba légitimer Kabila to pe eza kaka formalité mais eza te ke soki bakei na élection eza démocratie non d'abord remplacer à Kabila mutu wako remplacer Kabila na 2018 on a PPRD to ebiete malgré to ebi biso surtout que na 2011 Kabila apesaki candidature na ye comme indépendant comme mutu ya PPRD te azalaki peme libanda ya PPRD kasi mutu mususu azalaki na kati na PPRD alors to ebite yambala soki kozala bongo te mais na 7 mois o bande ko ngai eza vraiment difficile à croire que l'élection wana ekosalama mbongo ba talisaki biso mbongo Corneille Nangaa talisaki biso mbongo ya élection ezalite siko mbongo emonani ebotami ewuti wapi propagande ya ba candidat oya ya o bakokini na élection côté ya opposition na majorité na 7 mois oyo etikali est-ce que eza possible ekosalama to ekotala na cour constitutionnelle ya Congo na 2015 balobaki yango bapesaki Kabila droit a revendre la place azali ti mukolo président mususu ya sika akokota donc président ya sika azali ko ya Kabila ye azali ko bima alors nouveau président akoya ndenge nini soki makambo nyonso na wuti kotanga awa ezalite donc recensement salamité enrôlement salamité remplacer ya Kabila amonanité mbongo ezalite alors nouveau président akoya ndenge nini Yemoko Kabila atalisaki biso yebisaki biso ete akokufa na lisasi donc congolais ya courageux akozwa lisasi akobeta ye wana nde suka ya Kabila pe tokosila kolobela na kati na Congo
bande ko ngai to moni lisusu visite ya ba président africain oyo ba dictateur oyo to yebi biso nyonso tout bazwa mboka na bango lokola bazo mboka na bango lokola ba propriété privée na bango, donc ba sali ba visite exemple na kopesa Sassou Nguesso ya président Angola awuti kokota sika ba sali visite epa ya Kabila po batalisa ye po basolola likambo ba élection ndenge nini ekoleka, et pourtant bango moko nanu bato yango ba président yango oyo ba sali visite epa ya Kabila po basolola likambo ya ba élection, bango moko d'abord baza ba dictateur. Alors comment baku kotalisa Kabila nzela ya ba élection po et ben élection et ça la malandenge ya malamu nyo surtout à respecter pe na sima soka poli alongwa, donc soki totali ba visite na bango wana ezali te ke po Kabila alongwa, mais ezali pona kolakisa lo lenge nini akoyiba lo lenge nini akotika libela même à organiser ba élection po avanda kimia na kati na Congo. Bande konanga ba rimer mususu ba rimer ndenge zali kolobama ke ba rimer ndenge zali kolobama Katumbi ako remplacer aza ko remplacer Kabila. Donc côté wana il faut te faire un moins point d'interrogation. Pourquoi tu as point d'interrogation? Parce que ti lelo ba difficulté ezali Kabila la difficulté ya kobimisa remplaçant na kati ya PPRD difficulté ezali. Alors Katumbi banda bima na Congo aya awana a dénoncer jamais PPRD. Katumbi a dénoncer PPRD te. Donc alongo la kati PPRD te yena Francis Kalombo. Donc côté wa barimer wana to kota ekoki koza ya solo ekoki po koza ya solo te. Alors Katumbi to mona ki akena ambassade ya Congo akeko luka passeport. Alors to bosa te so Katumbi akena kati ya ambassade pona kozwa passeport. Alors passeport ndenge moko na obiso to zokate po Katumbi azaki de ya gouverner na kati na Congo, na kati ya Congo soka zaki na passeport diplomatique oyo ne ko pesa ye droit atambola akende partout, passeport diplomatique na lobi bien. Et on a pesa droit akende partout. Alors, akena ambassade oyo ezali ndaku to benga yango ndaku ya Congo, c'est-à-dire to bango RDC na libanda ya mboka oyo etalaka makambo ya bato tuba na libanda. Alors ye atalisi biso te aza recherche. Alors akeyo na ndaku wana kosala nini? Akiko sala nini? Biso awa na poto soki bwaki ngunda. Soki bandimi ngunda no atake réfugié politique. Ba kosala nini? Ba kopesa passeport et ba réfugié politique. Donc aux anatina au ambassade noté parce que vous a recherché. Alors, ye Katumbi soka daki vraiment recherché. Akoko ke nakata ndako wana te o ba bengengo ambassade ya RDC. Non. Totali rencontre na Kagame. Rencontre na Kagame et so ko prouver biso été baza ko luka remplacer Kabila. Ya komuniti na tozo mona ba voyage ya Katumbi azo tambola partout. Bande ko mususu baza ko tambola passeport ya ba italien, aza ko tambola ba passeport ya bekolo mususu, mais to bosa na te soka na passeport na diplomatique. Et ko pesa ye droit pe ya ko tambola ba partout ba mboka tu wana za ko kende. Alors, talima ka kendaki na ambassade ya Congo. Donc, côté que azana problème na Kabila, côté wana tozana ba doute, yango toyo kotala ete ba rimer o ezolobama ke ye muta kozala remplacer ya Kabila ekoki kozala ya solo, ekoki pe kozala ya solo te tozotala ndenge nini avenir eko talisa biso. Alors, Kabila ye na Katumbi. Non, Katumbi azobanga te. Katumbi n'a pas peur. Ya ko insister ko pesa élection na kati na Congo. Azobanga na yete. Azobanga te pourquoi? Parce que ayebi que peuple congolais on dit makutu un Rwandais na mboka na yo 20 ans otika ye avanda ye Rwandais wana azoluka ba beta ye masasi na mutu ko beta ye azate. Alors ye amoni nzela na ye ya malamu abi comment un peuple o bazo diriger bango na étranger ba vandi na bango alors botika ngai pe na ya na ko meka na chance ya ngomini Katumbi teti azana mutu makasi ayebi kazo remplir ba critères te ya kokoma président na kati na Congo, mais
tellement que ayebi peuple wana yango moni aza ko insister aza ko tambola aza ko kenetie pa Kagame po bayebi ete Kagame yene mutaza ko diriger bango yango moni ba rencontre ni soto sala na Afrique du Sud awa akei asangisi batu alors na o etali séparation ya Félix nde toza koyoka awa na ba réseaux sociaux Félix bakaboni bango na Katumbi Félix awuti ko démentir yango bi bana na problème te soki Katumbi lelo yo azui droit na ye ya ko azui droit na ye ya ko sala likambo o ya lingi ye ya kotika ya sala o ya lingi alors bango mibale baza na problème moko te soki lelo Katumbi azui place ye pe bakosala na bango ensemble bakozala na bango ba collaborateur bon na nyonso tu wana soki mundele aye kotala ete peuple congolais a telemeli exemple na loba Katumbi peuple congolais a talisi mabe ya Katumbi tope identité ya Katumbi bino moko parce que bango bayebi na bango mais bino moko peuple nde bino moko nde mutu boko porter garant ya kotalisa batu o batiaka bango ke no mutu o tolingi na mboka na biso te po to lembi ko batu ba étranger ba diriger biso po Katumbi pe azana mwasi ya rwandaise comment pour monter au pouvoir na Congo akende koleke pa ya Kagame alors peuple congolais soki biso moko total ici ba mindele pour nazolo ba mindele naza pour ba mindele te nazolo ba mindele parce que bango nde mutu bazotia biso pour le moment nanu tozui libération na biso te alors tangu bango bakomona ete biso to boyi Katumbi eloko nini koleka tokozoba kozongisa biso tangu ya conférence nationale tangu ya conférence nationale eloko nini elekana kina tangu ya Mobutu ba opposant bon opposition ezalaki bazo bundana contre Mobutu bazo bundana baluka démocratie pa bala moko ba mindele ba komona ete non soki biso to vandini awa biso ne tokopola alors eloko nini esalaki bamonaki mutu moko te kolongola Mobutu bamonaki homme fort te kolongola Mobutu yango moni bakendaki kofunde rébellion kuna na este baluki Laurent Désiré Kabila bayena na kati na Congo Laurent Désiré Kabila biso nyonso toyebaki ete malgré zakida Lumumba mais toyebaki ete mais histoire ne na tango wana ebimaki tokomi kolobela Laurent Désiré Kabila vraiment ba opposant o bazaki na tango wana bazwa pe pouvoir te batikala pe kozwa pouvoir te ti lelo bakoma kaka koloba ba opposant na opposant yango nazo talisa peuple congolais bo fungola miso bokonzi to pe libération ya mboka na bino eza koleka bino kaka boye bo fungola miso eloko o bino boza kolinga yango te batu o badirigaka biso to pe badirigaka bato badirigaka Afrique donc ba mindele bango bakolinga yango te eloko peuple alingi bango bakolinga yango te. Alors biso nde esengi na biso to fungola miso Kabila koki kokene na ye soki yo peuple congolais okati relation na ba opposant soki congolais ozu conscience que jamais to kondima sous un étranger à diriger biso soki congolais bosali désobéissance civique botiki ba marche pacifique o toza kokufa lokola banyama poto bundela batu moko boye. Et pourtant mboka na biso na occupation mboka wana il faut to telemela yango na soulèvement populaire o ezate vraiment to bengana ba payane surtout bakende po toza komona neti ba opposant balingi ba komisa Kabila roi ya Congo donc bango Kabila vandi na ye ba bosena bango Kabila alors bango bazowela na bango kaka ba élection législative régionale etc ba élection ya CCC wana pona nini Kabila commune avant na roi bango babunda na bango pona na ba élection na mususu trop tard na vie ezalaka te mboko eza ya biso to fungola miso peuple congolais to bundela mboka na biso mondele jamais ko linga yo peuple congolais ozala malamu kimia na mboka eleki nyonso comment to vandi na Kabila 20 ans kimia ezalaka te tango nyonso M23 elakisi nini nyonso ba rébellion nyonso tout ba viol nyonso tout ko boma ko sala ba massacre ya sorte peuple congolais na zwi kimia te banda Kabila koti alors bozo kanisa ke soki Moïse Katumbi koti ko sila preuve wana wuti pa Kagame alors mission na bango ko continuer
Alors mission wana bango continuer ata kutu Moïse Katumbi sali ba balabala ata sali social ata sali ata sali misala mais soki tozangi kimia bande ko langeza lokola mutu ya mbongo na mbongo aliaka bien aliaka nyoso mais soki ba yebise ka ke ozana cancer kimia nyoso elongwe na biloko posa kolie sili makamu nyoso ekozala suna tina te parce que azangi kimia balongoli ye kimia yango loko biso pepe congolais photo sala yango wana il faut to zwa kimia na biso ekozala ete soki to bengani bapaya oyo ba Rwandais baza na mutu baza na kati na mboka na biso vraiment yango masolo na yeki nango pona mukuna lelo. Merci na ndenge bosili kolanda ngai vraiment totika la malamu botika la malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir.